Merci nombreux à suivre cette émission, très chers téléspectateurs, très cher Internet, très chers téléspectateurs, ça dépend de l'heure vous nous regardez à ce net moment. Vous êtes si nombreux partout dans le monde. Boana Bunia, Boana Mbandaka, Boana Équateur, Bota Labiso, na Bokala, Bota Labiso, Boza et Belé, na Pessimino Te Banderonion, Sobana Mombele. Force à IDPS, c'est Mombele parce que tu es bato boni babmei na Mombele pour na komisa na balabala. Tout à fait Kingabwa, Kotan de Rocher Coco Kuna, to akoka ko analyser ma de Rocher Coco, mais toi on est ensemble. Total IP sous na Kingabwa côté Lobo, côté ya mon avenue Muteba, total sous avenue ya Diata, côté on a nyonso ba Congolais ba Kino bazé belé ba olela. Tous abiso mo côté lelo to na IDPS, ça fait très mal. Comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Justice au Toloba, Toloba, ça 2 poids, 2 mesures, tout ça justice ça vraiment équitable. Comment la Cour constitutionnelle peut se permettre à Koloba été, ils sont recevables mais ils sont non fondus. N'habitez pas mais on a lingala, non fondus ils sont nini, non ébatté, non fondus ils ont dit le mot ils sont à sensité. Voilà, en un mot, et le mot ils sont à sensité. Comment moto constitution mboke lobi boy moto aza lésé moto a monique à se sentir mal à l'aise na eloko ba tenir contre yé azana toute autorité à kokende ko saisir justice ça musa nango ndeko Jean Marc Kabunda amonaki ke pétition ba signaki contre yé règlement d'ordre intérieur il y a parlement et lobby pétition ce qui est signé mais ce qui usage de faux izaka ata moko directement pétition wana et quoi pétition et quoi mais comment pétition wana ezalaki na 4 signatures et qui même député Moussou qui a porté Jean-Lucien Jacques Mamba plainte pour na koloba ke signature za na 4 wana ezayete déjà pétition ne fa ke quoi ni ne sali que pétition ne quoi te ni ne sali que ba kende koloba ete ezalaki recevable mais non fondé ça fait très mal. Il de personnes qui pyramide renversée. Oh le baki na Genève to boy signature to retiré. To me tuna ba question est-ce que ça il de personnes on est lelo. To me tuna ba question. Il de personnes ba bimaki na balabala ba bi le tient c'est que du paix à son âme. Pratika idéologie ngalo ba il de personnes à partir de commander idéologie même moi na 2 ans na il de personnes na mutuna. Même moi na inana na il de personnes na mutuna si les choses tournent mal. Mais apparemment aujourd'hui on dirait ça isusu. Idéologie parce que tout le monde m'a dit que n'est le bamati. Nazanga mokote, caméraman a revalué sa caméra pour moi toza wa pitwa na IDPS na siège. Et si ka makambe fandi, et si ka pouvoir à mokonze uta. Ah ouais, si ka makambe uti mais to kamwa on dirait bakangi biso, on dirait ça envoûtement bakangi IDPS ngalo comme mitu na ba question. Tata Mokonzi, Tata Tshisekedi paie à son âme à lobby minuit le 31 décembre à minuit tout s'arrête. Tout le monde mobilisation même bateau bazaki a IDPS c'était bazwa qui m'ont fini kuba bêta. Mais tout comme moi lelo marambe ke ni mabe IDPS ba mona ke marambe ke mabe réaction na bino ezani. Ma journaliste au milieu du village pour ne pas être journaliste à IDPS parce que je trop journaliste à IDPS. Je vais être dans la zone neutre, le roi émission dans la zone neutre. Dans la zone neutre pour na même Makambo. Na ozala ni kota IDPS, ni kota ndeko Kabila, ni kota ndeko ya INC mais pas si na biso ezali ndeko Kabila ni kotika pouvoir ti. Le Kabila ni kotika Congolais, Congolais à vivre pendant 18 ans à souffrance. Si on a 38, 32 ans, le compteur a vu à 18 ans. 18 ans, on a compteur raté. Si on a 18 ans, on a compteur à ngote so za na Congo bandeko bana est ba mamna oloba. Bandeko bana Bukavu ba mamna oloba bobenga nga bo pesanga ba information. Bandeko bana na yema na frontière Angola. Na sona mukanza na kayemba esika ba obotola mboka o. Tanganyika na territoire à Moba, gouverneur ezali Zoé Kabila. Avant Zoé Kabila, est-ce que Baboko Baboba va sora babanda kuna? On se pose des questions. Ça fait très mal. Tozawa, to meka sona bandeko ndeko mbote.
Mbote les grands journalistes internationaux. Voilà. Ngana lingi to sola boy. Ngana lingi to sola boy. Makambo ezo kenda boye ezali makambo eza mwa pasi mingi. Na habité yo zana no militant IDPS hein? Boy. Au zana IDPS depuis combien de temps? Bon, on a bâti déjà 12 ans. Na IDPS. 12 ans na IDPS. 12 ans à lit. 12 ans à lit. Mais yo zo mona te on dirait lit est comme moi refroidi. Que lit eza nango. Lit eza ra ki to ronde zalara. Ah. Lit eza combattant zaligara. Combattant otikala combattant. Ah toi on a 10e rue place président Sebima. Ouais. Zala nde yango. Zala o sali ba politicien yango. Voilà. Ah biso to en école. Oyebi ka école nde zalara. Tozo kaka bana wana bana. Bana bazocha bon ba makelele. Mais zala nde yango yo quoi. Mais bana bazo mwana moko ya ba 18 ans on est comme beta mwana 37 ans hein. Ngaso on a 37 ans, on a bota moi à 18 ans. Si on a bota avant. Voilà. Na bota moi on comme ça na 18 ans. Voilà tout ba mike. Ba tu ba simbi moi na 18 ans, ba utaka na kati zala. O ezazala. Siko, to passa ngalinga mingi to réfléchir parce que j'ai tellement de questions pertinentes, ngalinga plus réflexion. Puis être jeune, j'aime plus la réflexion. Les loyo coalition ndenge zo kendeli yo zo mona ngondeni ke coalition ya kitoko kitoko magasi pendant que Jean-Marc Kabondo lelo va finir ko destituer définitivement bon boza politique ya coalition ya kitoko biso donc na FCC toi bien INC toi kitoko total non makambe zo ko tango bolo bagena INC bo kitoko lelo yo nani Bernabé Kikaya alobi lelo UDPS contre UDPS zana si sa motuna Bernabé Kikaya a tweeté alobi lelo actuel UDPS contre UDPS UDPS contre INC FCC contre Cash contre FCC Conseil d'État contre Parlement de policiers contre des députés. Réflexion au monde ndeni na tout mutu na po anini parce que lelo on dirait UDPS c'est commis ba militant musu ba commis ya président AI musu ya secrétaire adjoint musu ya président wa azolinga ya so basali congrès musu yozo mo ateke yango déjà peut-être bazo kabola bino po mieux réunis de l'autre côté papa Tshisekedi alobaki ha voilà père en son âme alobaki mukolo IDPS a reçoit pouvoir lisa se kobeta te très bien ndeka kolela te makelele ko sala mate mais si tozui pouvoir sikoni wa ba politicien ya nini ya TV o baluka o bande ko sa politique moboye Kabila ndeko lenga bango oleki na TV lobi Kabila bendu apeso poste te fatiana ba jona te biso politique mutu ato lobi ato fingi mutu IDPS eza ya Jean-Marc Kabundi te IDPS eza ya Félix Tshisekedi te IDPS eza ya Kabuya te IDPS eza ya ba Congolais voilà Holandi papa tena obaki IDPS eza pays donc IDPS idéologie ya bana ba okola biso to botami to kuti idéologie wana yango to wana kati ya idéologie biso to kufa to tika idéologie wana o eza lokwa école jamais ba kolongola na école ba longola première primaire te ezala kaka très bien wawa siko mutu na ngasuka yango na tuna yo awa Jean-Marc Kabondo destitué Patrice c'est ya élection ko sala ma renommé place wana omoni teke ba beti ku côté on dirait ko ezongi si retour te hein FCC beti côté on dirait côté bo bangi ozongi ça eloroti donc biso na FCC toi kitoko kolongola te ko bakisa te président de la République aza président à tous les partis aza président PPRD aza président IDPS donc o bango ba osala on a biso to na bango PPL même moral kitoko pena nandi bazui rosa malona bache président seni toza kitoko kanisa président zonga suna deuxième toza nyoso tu bango ba osala toza kitoko bien bozo sepela nango kitoko ko toza kitoko rosa malonda okazu
na 2023 parce que ça lié na PPRD au cas où na 2023 ba triqué ndeko na ngalo kana bisayo omoni biso politique ya biso ya IDPS eza ya candidaté eza ya NDT biso politique na biso eza idéologie voilà le yo sa Kabila abomi biso pendant 18 ans na yebi yango te mutu to yebi yango mais to bengani ete to zwi Kabila poto la veiller busoto azalé na ngwa tikele biso ba congolais to sani to bosana ngo mais aboyi ba la veille mais to ça quand même moral toi qui te connais lengi d'accord siko ba avocat o ba porter Kabila ba kena CPI ko senga ba crime ya Kabila balandela Kabila bango moko ba ya ba baza ba congolais ba lubu ba fanda na Canada ba avocat ba congolais ba lubu ba fanda na Canada ndi ba sengi dossier ya Kabila yo ki angote e wana makamba lukuta ko muluba ngapene na boye so na ne logo moko boye choki moko boye oyebi ke biso ba combattant to kufe belé kat na litio Kabila bomi biso belé ezate ke to bango tanga kombo te ali sous na pouvoir te Kabila bomi biso ba combattant ba jeté to kufi trop na kati ya Congo biso jeunesse to se retrouver te pona nani pona régime ya Kabila abenga biso na 45 ans ba jeune bola na ba salon poni asela biso logo ta fait souffrir biso pe ba congolais le to ba beloto ko telema to ko porter Kabila plainte mais to sala ngote po anini to zana boyo kanité to ana souci ya Congo ti yanga na osenga na ba congolais jeunes congolais na minute yo il est temps yango yo voilà mikwa eza makasi biso to bundia 12 ans na parti yo 12 ans na IDPS Hollande to bundi fort mais to bénéficier na nous te to epona ko bénéficier te mais na yebi ke batu bazo sani bazo bénéficier na ba gratuité nga na batu bazo na ba gratuité nga sepilisanga po anini eloko na ndeko bundela yango wana lelo batu baota ba poser na ba TV baota ba okanga batu po anini eloko ngai combattant na ndo bundela yango wana mais siko na minute oyo congolais bolo bateke o boye te o azu pouvoir oyo aza congolais bolongola noke o muluba o ngana mutabandundu mais na hôtel na souci ya mboka nanga Congo batu ba dirigeant baza moko te baza belé l'étranger ba payer belé so total Angola et na pays nango Congolais kenda ko konza na Angola te tozi Rwanda et na pays nango Congolais jamais kenda ko konza na Rwanda tozi Soudan sikoyo ngana zo comprendre te parlement babenga ngo nini parler du peuple sikoyo peuple nini oyo bango bazolobe te Jean-Marc Kabunda za peuple te Gilbert Kakonda za peuple te peuple ne biso biso ne peuple maman Janelle Mabunda Hollanda Janelle Mabunda mon respect son excellence nani banani Jean-Marc Kabundi yete peuple ne biso toi a besoin wana te tala Soudan kuna bakoti ndamu na kati ya Congo tozwi Angola baoza pétrole na biso Congo tozwi Rwanda ba guerre kuna bokota na parler du peuple te po boloba na ba peuple o banyokola bango kuna bino peuple o bino bokota na ba Sénat pona Gilbert Kakonde toza na posa wana te toza na posa peuple nde dollar emati bokoti na assemblée nationale bobengisi premier ministre dollar emati pona nini crise ekoti na mboka pona nini bino boyaka na makambo pamba intellectuel comme bino bozawana merci boko lobela makambo mususu te bino bolobela kake ya makambo Jean-Marc Kabunda Gilbert Kakonde yango biso peuple to na posa na yango te voilà totie bino na parlement kuna bosa nini bo diriger pays ezate Jean-Marc Kabunda Gilbert Kakonde te ba politique nini o bino bosela biso to ba jeune lobi to koma na esika na bino to yosa musala wana wana eza parler du peuple eza parler di Jean-Marc Kabunda te Gilbert Kakonde te bolobela peuple tozo kufa trop na mboka oyo. Merci beaucoup ndeko bandeko ba kufa trop na mboka soki balobi te mutu akoloba azali te parler du peuple ezali pour la population ba député baza kuna 500 ba sénateur baza kuna bakona kolobela ka population mais loko to kamwa lelo banda bakoti na tomoni ata mention moko te sa mikuna eloko tomoni eza intéressé za kaka babakisela bango salaire ya $2000 pendant que mosuti sikoyo 3 mois 4 mois yango ba ofuta te pendant que siko non so na bino na uti na gambela ko saba investigation Thomson à 2500 ba okabola so sombi ya 1500
ya mobesu bakateli yo bapesi ndambu koto kwanga na bana dendo ba okabola kwanga mometeka malisu te kwanga koma ya 200 na dendo à 300. Un papa qui se respecte asombi kwanga 200 na nzela akangi mwa libungu pa continuer parcours. Mais ba député ba osenga ba bakisela bango na likolo 4500 et comme le roi 6500. Ba lobby ba pesi ba raison ba enseigner ba bakiseli bango 200. Ba policier ba bekisi. En tout cas marambe belé to kolobela ngo. Mais to kolobela marambe zebele. Ndeko boni. Madame ndeko na ngai. Liloba moko kaka. Gilbert Kakonda wa sikoyo ndeko mwana mboka Jean-Marc Kabound destitué. Cour constitutionnelle et lobby recevable non fondé. La lobby que bofinga cour constitutionnelle pour ezali droit de état de droit vous lobaki. Lobanon. Bon, biso vraiment tous en liloba olobate. Il est passé au Moussa Maramba. Donc yango tozo loba, lelo ne tozo loba. Voilà. Cour constitutionnelle, ba député. Constitution oyo basala ya mboka oyo biso toza peuple aza likolo ya constitution. Voilà. Biloko bino bozo sala tozo bénéficier na eloko te. Po bozo tia président aza na makanisi. Il y a peuple congolais mais bino besoin na ba blocage na ba biloko na bino na ba sentiment biloko besoin luka etikali muke besoin pesa bino mise en garde voilà biso to souffrir bino botini bana na poto ba nini ba place ebele mais biso tozo ke matala nde to telemi bolongoli Jean-Marc to fandi lelo so bomeki na Gilbert Kakonde wana tozo ebisa bino boliki ne le 19 décembre botika ba sentiment obino bolia bien botambola na ka ozo mama Janine Mabundu nazo yebisa yo za mama taba mama ebele bazotala batu bazo souffrir yo kene même na ba wenzete otala ndenge ba mama bazo kemba chaque jour ya lobby Janine Mabundu lobby mama wana za yete mutao diriger la présidence bon première institution mbo mais institution na bango ezo voter ba loi pour que le président travaille bien mais bango bazoke na ba blocage moko par-ci par-là basala boye siko final mais biso siko toza en direct na chef de l'état po parlement na biso toyebi yango te po tomona intérêt na biso te po biso nde to votaki bango ozo comprendre voilà continuez biso nde to votaki bango to voter bango pona basala ba motion o eza valable pona peuple pona Congo et marché très bien ozo comprendre yango tozo loba bobongisa c'est ça bobongisa ndenge bozo kende nango eza mabe tozo mona makanisi biso to ba combattre to banga na biso eloko po Kabila to bundi na des années tozo ebisa bino bobongisa malamu po mboka eza ya biso ta ba congolais ne ba souffrir tala ne baba bandeko na biso musu baza na este bazo kufa bino boluka mo baba kisela bino $2000 $2000 eza belé baninga baza na este kuna bazo kemba bazo boma bango nyonso mais bino fa bo voter ba loi ke to bongisa mboka bozwi mokonzi ya malamu et son excellence na peso merci oza mokonzi ya Congo mobimba mais biso population to votaki yo pour que au salela biso peuple mais to mona bandoke balingi babebisa idée oyo biso topesaki yo pouvoir bango balingi basala ba jeune na bango basala ba sentiment na bango biso peuple tokobima na balabala pona koboya parlement wana tokosoutenir yo 100% biso peuple congolais toza nsima na yo tomona blocage eza kuna biso toza na besoin ya kosoutenir yo tina suka. Merci beaucoup ndeko mbote naosola na 2 minutes apona sope na ndeko ndeko wana ba regret makamba Daniel Safo asalaki azo honorable vena ngana réaliser no émission mon kitoko oza honorable ngana vota on lemba ngana sa campagne non lemba mais loko saki to sepela ina ngote ngalo kwa journaliste mais bandeko oyo bazali pe lokwa bandeko parti ba kopesa ba avis na bango ndeko mwana mboka le peuple d'abord. Hier c'était pour Etienne Tshisekedi wa Mulumba, aujourd'hui ça continue avec Félix Antoine Tshilombo. Du côté négatif, du côté positif okoloba nini du côté positif pour les peuples d'abord. Yo za peuple, loba vérité bo solo. Voilà. Bon, ngana za peuple. Nazoloba attaque peuple.
Soko Tuningai depuis avènement il y a Etienne Tshisekedi. Félix. Hein? Très bien. Moi nanae. Oaza na pouvoir sikoyo. Très bien. Depuis à Koti na pouvoir le 24 janvier 2019. 2019. Soko Tuningai en tant que peuple. Voilà. Soko Tuningai Makamunini, le chef de l'État a réalisé. Nakotangela yo ebele mais ebele pe kotikala o nakotanga te parce que eza tellement ebele. Voilà. Natamuke o yasali asali déjà makambo ebele. Tokenan na eloko ezo sala bandeko ebele pasi. Ezali gratuité enseignement. Voilà. Lelo ezaki na ba parents oya soki tokomi na rentrée scolaire. Azo bela mutu ndenge nini ako débloquer mbongo pona sombela afutela bana ba Minerval. Mais lelo avec arrivé il y a Félix Tshisekedi. Lelo ba parents ebele bazongisi bana na classe sans kofuta 100 francs. Merci beaucoup. Alors ezali eloko moko ya mutu ya o batu bazobosana. Soko tali na bane passé. Ezaki que soki tokomi na ne ya sika il faut botonga au moins 1000 écoles. Mais tout tikala komona yango te. Mais avec 1000 écoles et monanité. Voilà. Mais avec arrivé Félix Tshisekedi, tout le monde déjà a tongi na programme il y a 100 jours a tongi 132 écoles. Voilà, très bien. Oh bato bazo yebate. Caméra lobaki yango. Alors, ezana mambo ba misale zobona bozomona chantier eza partout. Voilà. Soki bato ya mabe oyo toyebi bazaki ko travailler na sous régime oyo le kaki. Soki basala ki buzo baté na programme il y a 100 jours. Mbele elinga ke zala impact ya kosakana te. Mais lelo tozoloba na ko préférer tout na mutuna par rapport ya ligambo Jean-Marc Kabund. Na koyande wana isika mutuna na omefanya. Alors avec Tshisekedi toza toujours jusque là ils sont positifs. Merci beaucoup. Oui. Donc côté négativité parce que ngabe na imangambo eza positif. Oui. Gratuité enseignement eza na constitution mais ala respecter. Ezala qui appliquer te. Ma liboso na moni ba appliquer c'est quelque chose à féliciter. Wana écoute ngaba na musuba otango fele. OK. Na yebi. Sikoy. Jean-Marc Kabund lelo destitué définitivement. Oui. Recevable mais non fondé. Oui. Bayamba ki yango melo au moins ezanga tina. OK. Na lingala. Ça va, problème eza boy. Problème à Jean-Marc Kabund eza problème moko ezali normal. Bango lokola azalaki ko tia bango mal à l'aise. Po baza toujours na ba calcul ya mabe. Voilà. Ba mona kisiko ke mutu oyo malgré awuti na opposition, ba kanisa ki loko awuti na opposition, soit commis place wana ba lakise ba million ako céder, ako changer. Siko ba moni pena ke non tango za combattant. Ozala au commis premier ministre, ozala au commis président de la République. Voilà. Oza toujours combattant. C'est ça. Combattant ezali état d'esprit. C'est ça. Il y a que soko moni buzoba oko tolérer en votre esprit qui combativité et ko sala katina yo. Merci. Bato bazo confondre avec combattant ozo ba komi na pouvoir bazo l'accepte toujours bazo l'accepte toujours ndenge bazo ko maîtriser pouvoir te. Non. Tolobaki yango bien. Biso moko tozali batu ya pouvoir, biso moko tozali ba opposant. Voilà. Soki tomoni makambo ezo marcher bien te biso moko nde toko telemela yango. Voilà. Soki makambo marcher bien to beti maboko. Alors combattant yango wana. Donc bossa la blague te. Merci beaucoup. Merci. Awa tozali na 10e rue. Oui. Tension eza makasi. Na éviter tension mezali kolo. Mais to so la poto lukato zo moi terrain d'attente. Oui. Comme nangeza boy. Loko la lelo yo. Aux moto, bah cercle peut-être pas 2 personnes au yayo. Sur le ballon li moto, moi batikali 9. Oui. Là c'est moto wana zala kisi. Moi vie de tikali wana. Oui. Sigo, oui bien ça c'est ko taper na vidéo wana. Lelo yo chef de l'état sur zaki entouré na ba yaye ya me maki na politique na présidence na yo il y a 5 ans. Oui. Déjà Jean-Marc Kabund yo wana aki. Puis on m'a cassé au chef de l'état chaki montema. Oui. Président ayi de pes. Lelo azati, espace tikali vie de place wana. Bon, kolobake muto le chef de l'état a tchaki motema olobi no bien mais Jean-Marc Kabund za mutu lelo akoka ipe kokufa akoza la paix empêcher chef de l'état akoza la bloquer te po Jean-Marc Kabund alongwe. Voilà. Problème ya Jean-Marc Kabund za kini azalaki premier vice-président et assemblée nationale. Très bien. Tango toza na coalition batie place wana. Vous comprenez? Mais bachaki na coalition mais croyant que
tango bakozala pembeni na bango bakocorrompre ye bakozwa ye alors eza selon ngai et puis eza ndenge wana et puis eye kosalaka bon tango badestitue bolanda bamaloba ya Jean-Marc Kabound abimi tête haute. Tête haute c'est par rapport à quoi? À céder na corruption te hein aza esprit faible te mais ndenge akendaki na cour akendaki na conseil d'état ezapé mabete parce que toza na état de droit. État de droit et la kisi soki mutu aza lésé na likambu moko boye il faut okende pour mabe et continuer te parce que soki Jean-Marc Kabound akendaki na conseil d'état te elingi esala lokola donc totiki mabe moko et continuer mais Jean-Marc Kabound lelo atie batu ebele na mitu ke non okoki kozala mutu boye mais soki oza na problème na justice ezala mutu aza likolo na yo ezala za na se na yo soko za lésé okende na justice yango na Jean-Marc Kabound asali devoir na ye c'est une façon aussi ya ko tangisa batu mususu bayebaki droit na bango te c'est ça alors c'est comme ça kokende na ye ndenge ku constitutionnel akati likambu na ye biso tosali yango problème te parce que toza na état de droit mais biso nyonso toyebi bakongolais nyonso bazotala ya Marc Kabound eleki tout l'examen parce que c'est l'équipe cour constitutionnelle est inattaquable. Alors, tous les pays qui sont dans la cour constitutionnelle, ceux qui sont dans l'injonction, pour te constater yango, au fur et à mesure, tous les non, tous les constater que à chaque fois, ceux qui sont même si tous les droits à gravité, mais ceux qui sont tout le monde qui sont dans bison des peuples. Cour constitutionnel wana ceux qui bazo benga cour constitutionnel c'est parce que peuple azali voilà ezate repose à cour constitutionnel obanda ko travailler na ndenge ya mulili na bamvutuma non oyo to prendre acte ya Jean-Marc Kabound ya mususu soki eza na ndenga normal to kondima mais soki eza na ndenga normal te wana mobule bimi cour constitutionnel boko isiango toko quoi ça te voilà mais peuple nazolo bano peuple pour les autres zo bazo bataille IDPS bakomi boy donc bataille IDPS bana droit ya kolobate lokola président auti na IDPS tozana tuna droit ya kolobate tant to kolobate peuple d'ailleurs parler du peuple wana ezalaka ya peuple eza ya parlement te ezalaka ndaku na biso soto nito saisa ba manifestation ya ba mariage ba nini ba concert toke kuna baluka déjà ndaku na bango ba bando ko siéger po basala makambo na bango bazo sala mais tozo mettre en garde mutu nyonso azana makanisi mabe pona ko empêcher que développement ya RDC ezala to côté les melayi pona pouvoir ya Félix Tshisekedi bato belé bazo comprendre nante na ko pesa bino verset biblique moko Joie acte des apôtres chapitre 24 verset 3 nana koza na Bible bokomona eloko wana soki Bible ezali papa fuyele ngai otanga parce que elobi ebandi nanu acte des apôtres chapitre 24 verset 3 ebandi nanu très excellent Félix bakomi yango ezanga mna comité eza syllabus na salité zela très excellent Félix zela papa zela yangwana luka verset ni verset 3 24 3 24 3 tout mona awa 24 D Paul Fico kende 24 3 papa 3 yango yo partout et toujours. Tout le monde est comme traité papa. Mboni ko tcha komba des apôtres verset ozana kati awa na moni place mo ba chepe Félix awa total awa. Excellence Félix. Yango na lobaki 3. Wana Félix o wa bosolo papa. Te. Papa yo ko tuna nga Félix te. Tozana mukonza mboka kombo na ye Félix. Sokozi awa twana IDPS regardez sola na se sola na moi c'est charte de spectateur comprenez
ezali ambiance omoni tozawa biso nyonso bato nyonso baza batali de presse sauf que kuna baorange koto toana émission toloba na mwa C toloba na mwa C bon makambo minde ezaki toko makasi ya yango esaliki bandeko baganga makambo très Félix wana nde sika et bouleversé même bato baotala biso na Bunia bato baotala biso na Kasai na Moba na territoire Moba esika chapitre oyo tolobi bien verset 24 verset 3 sokozi code ya 243 zo sikoyo 24 chapitre ça boy ngana omoni bani na verset D awe bani na verset 3 te verset D verset 3 bani bon peut-être na se tromper na verset mais ezali vas-y et bani na verset D 2 et bani na verset D toketi na 3 grâce à toi hein très excellent Félix jouissons d'une paix profonde et cette nation a obtenu des réformes salutaires grâce à tes soins prévoyants partout et toujours nous accueillons avec une entière reconnaissance. Voilà. Bon, version Oyo, ezali sokozuna 8 secondes. Okomona ndenge ba komi yango mpena malamu. Alors c'est pour na kolakisa ke Tshisekedi tango azwi pouvoir oyo ezali pouvoir oyo uti na Nzambe et puis Nzambe ayebaki déjà bien que non et kozala na Félix moko akozala mokonzi ya mboka oyo akoya kobimisa mboka na libulu oyo Mobutu atiaki yango parce que Mobutu alobaki yango ke après moi c'est le délige alobaki yango pona nini c'est parce qu'ayebaki azwaki déjà mboka atiaki yango na maboko ya munguna ya satana alors Félix aye akuti mboka eza na maboko ya satana alors Félix azwi biso en tant que numéro 1 ya ba congolais akie na biso na stade des martyrs azwi mboka atie yango na maboko ya Nzambe yango ozomona ba trouble nyonso ezosalama na parlement par-ci par-là eza pote azwi mboka atie yango na maboko ya Nzambe bango ba mesana iko fonctionner na mulili siko na minitro mulili ekosila et c'est sili Tshisekedi tozo koloba état de droit yangoyo merci tondimi cour constitutionnelle parce que ça état de droit mais tango parce que état de droit ils occupé mutute voilà très bien oyibaki chef de l'état baki na refiner le passé te y en tant qu'individu équipé binoté mais justice et confiner le passé justice yangwana et comme que acharnement et comme que boyboye tozoloba to beti maboko na onyo so bozo sala soki bozo sala bien toko tambola na bino soko boko sala mabe toza na bino kaka mais état de droit nde yango merci beaucoup acharnement ezala merci en tout cas na réflexion na c'est pas une réflexion no makasi bandeko bozo verset biblique wana botindela nga na WhatsApp na tanga e baloba Félix wapi na oyeba te mais na téléphone to luka yango il faut to tanga wa tête reposée voilà to ko tanga wa tête reposée ndeko mbote oui mbote ndeko awa tona po moko awa na lobi boye toza na posa opinion publique opinion internationale et nationale bayeba affaire nini ezoleka na mboka maintenant ozonga simate parce que totuni mwa mitune belé bandeko so totuni sumu tuna ne pano ebonye tozongi mwa simate ça monotoni to avancer Denis Esanga lobi boy Denis Esanga lobi to longo na coalition to ke na cohabitation yo moni réflexion na ndeni so to longo na coalition to ke na cohabitation banani ba osaba perdant Denis Esanga a proposé des propositions naie par rapport au juge en côté que ça m'a parfois ils a bien très bien dans ce sens que la constitution le but clair que le gouvernement il sera prêt aux majorités parlementaires que la majorité c'est FCC la majorité mais bande qu'on a biso to sali coalition na bango donc tous qui n'a même voix tous qui n'a deux voix différents c'est-à-dire quoi
Ça fait maintenant une année presque 511 jours. 511 jours. 511 jours. Peuple depuis Batante tout au Fachi Asiraki peuple, la 15 pliés naïe, il fallait la concrétisation. Voilà. Attends sauter, attends ndambo. Très bien. Mais tozo kende kaka, ça me fait du mal. Tozo kende kaka na ba querelle politique. Voilà où alobaki. Voilà où alobaki. Ça c'est pour distraire. Mais tout d'abord, ils ont eu la carte coalition. C'est-à-dire que tout le monde bien été beaucoup. Faut pas kaboyo kanezate. Mais il y a un senga. Na minute oyo. Soto bito kabwana FCC. Et le roi tozong si makambo sima. Vaut mieux le rôle là, tu dis qui déjà makambango, tu yokanaki, tu à l'assemblée, tu travailler, tu es d'assemblée. Choisir parce que dans le moment où choisir, pour à bientôt que bazo luka de façon que mutu ya seni président seni abima. Ça malonda déjà ça on faut pas définitivement dans l'Assemblée nationale. Non, voilà nga na éviter, nga lo ba ke ndenge société informée au kasi. Dans le lobby, oui, confession religieuse, 6 va voter, 2 42 va boui. Il y a un lobby. Décision finale et où t'as dans l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, y compris que le président de la République pour Andima Yango. Et ça quel que soit président à Sénou va nommer. Il y a Zawana pour servir peuple. Au moins, c'est nous les populations d'être aussi bien. Au moins, pour te revendre que tous à la querelle politique. Ou un lobby, donc toutes ces choses-là, ils ont pu savoir ce passé. Passé Mawa. Très bien. Âge de commune c'est déjà avancé. Merci beaucoup. C'est par rapport à ça. Merci. Bandeko Bozaki, Botala Bisso Ebele. Ngaïna Bino. Botika Robenga Anga jeunesse à de pes. Moi, ça me fait très mal. Na Kyotanga ba classe, na pour un journaliste au milieu du village. Mais Sogi Maramoué qui est de Mabé. Yo moko talanga estimé âge na nango ngamoko na alobaka ke pendant 18 ans na bomi vina ndeko Kabila bolinga na lobate po ani bato bamesana kolandaka nga na ba réseaux sociaux ba omesana kolandanga na ba téléphone bo menasaka ngai na olobaka nde vérité so inga na ndeko vivre na mois 2000 mois 3000 mois 10000 ya kofuta ndeko bandeko komonana boni bandeko ba na route mokali kota terrain sur wabanza kitamwa mukie kote kuna kota nzela pont wana fo ba kitabu ba mati subo boni bandeko bana kota sifoko kuna kota maya chwenge ba osombaka to ekolo afufu kuna eza combien Thomson na bana ba 10 na ndako ba otika 6000 ba kolia ndenge nini so to bito loba o biso to fingara o eza outrage o eza diffamation contre chef de l'état contre ancien chef de l'état ah to ebita en tout cas ngana bino tout ambala sima nazaki na ide pes na 10e mairie pour mega osola makambo yo esali pasi ya komona kendeko o na règlement d'ordre intérieur ya parlement et lobby soki na pétition wana usage de faux ezali ata moko pétition fait koya à notre grande surprise to moni était ezalaki après 4 signatures ya malamu te mais ne quoi koyi quand même to éviter 2 poids 2 mesures to ezali vraiment état de droit réel to éviter to se poser la question mingité justice est ça musana ngo parce que to bageza état de droit mais état de droit est la justice la justice est l'œuvre d'une nation mais état de droit est un respect des textes article 48 et lobby boyé tout Congolais a un droit à bon logement. Ala nandako bien s'il vous plaît. Ezati ala nandako yo koto ba obeta kokoko na sima yo kanti ba obeta liboso. Ba obeta kokoko na sima yo ndimi wi liboso. Atuka to liba ndako bongo te. To liba ndako te muntu akota kalokwa azobi na esongele ya nini ya nzembo afali. To liba ndako te mbula solo bandi bo matili wa batola ta na 3h du matin. Constitution zo permettre makamwana te constitution lobby motoza na droit ya eau potable maya malamu régime des eaux banda bozwaka mbongo na ebite mbongo wana koloba te yao mengana bino tokuta mbala sima mbote na bandeko bazaki na boma na mwanda na yema pona kotala biso bandeko bana Rwanda botina nga ba information merci beaucoup kikuti kota kazamba kuna bobenga te chikapa bobenga te mujimana na posa ba information bobenga ne bomesana kobenga merci beaucoup na bandeko bana sona mukanza na Kayemba Angola batie drapeau na Kayemba makambo to olobati Kongo ekomi ya kokabula lokwa lipa ba okatelaka bana ndako na territoire ya Moba bandakala Katanga wana etikala oza séparé te kaka gouverneur de la ville aye Zoé Kabila ye Moba ngwana ekei tolobati
sur l'information ezali bandeko ya kikuti bobenga te ba Congo bobenga esute na ebite corona mte bomi binoto ndeni numéro eza na sewana bobenga bopesa ba information na ko diffuser ngoni na sala kaka ngana bino tokuta mikolo mizali ko ya soki nzamba azongiti mais ba information eza toujours continue soki pe muto moni koza mutape perde oningo contredire makambo bandeko bazali awo balobi awo benga numéro eza wana tika obenga journaliste IDPS soki pe oza INC pendant que PPRD azo planter parti na Bokala Fayulu avandi na États-Unis dépasaki propagande na Kisangani asali propagande na Kisangani obimi président okei kisabwe États-Unis okovanda mais 2023 olingo zonga liswa oya obisa biso to voter population ngo baza bazoba to baza batu bakufa tango ko gagner ta après comme sous vérité des urnes tango ngo ya ngo baninga ba plantaka ba parti et si idée bani na nti tango nini yo govern États-Unis so to lobby au outrage au diffamation na fini mututé ngano mikomeza Osananga ezayo Dotonanga ezayo Nalingi yo na motema Salananga tinasuka